Moi, je suis Adolphe Ezate parce que faut que nous lukaye que est-ce que c'est pas là qui kenze monayo d'intercaler héritier au côté d'un côté wana na mona qui neti conflit oh ba kabwana na wega na wenge ya maison mère neti conflit ngo ikeko se manifester na concert ya wenge ensemble da bakande silate bakanda neti silate que na bazembo o ba embaki ya wenge ensemble ye ayembi pena mingi te pona mona ki première chanson a participé à Monica Bamanda chante, deuxième chanson a participé, troisième chanson de vocal ya Rezalaki. De l'axi même wenge ensemble banzembe belé babeta charge ya banzembe wana nyonso ezali na maboko ya Jibe Piana ba wera bazali ba intervenir bazali ba place amike na troisième chanson era intervenir lo na sepela ki public egangi mais un public egangi ba sepeli nde ba ki vo wera fala ki wera azalaka na maîtrise ndenge public egangi mais continuité komaki mabanga nde le kaki siko ebele na continuité. Donc affaire mabanga wana si je comprends bien c'est where en son nde azoki temps roboa boka ba mabanga. Oui, mais ça là qui moi salité moi makasi. Omoni koloba ke wenge eye ko redémarrer monde. Wana ezalaki faux slogan. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman na ngaye, oh yango yo eye. La voix du peuple, avec Vincent Louise, ils allaient regarder l'émission de la presse. Voilà, merci à vous tous. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur La Voix du Peuple. Un merci déjà à abonnés fidèles, bateau va commenter et puis bateau va partager ça la Rabi sur énormément bien. Je pense que aujourd'hui je reçois pour vous Ken Piana, Makizembe, Pito Palais. Avec lui, tu remets vraiment que sur là tout sauf rien. Autre actualité, tu es bien que marabout sur les cas. Et belé, surtout à faire événement Wenge. Je pense que Ken Piana on peut s'absorber point de vue naé. Tu remets que sur là vraiment tout sauf rien. Merci aussi na bateau va soutenir Rabi, bateau va tirer Rabi sauter. Merci à Oscar Maritou, millionnaire en pilote, et puis aussi à mon vieux Chico Moucheni depuis Paris. Bon anniversaire déjà d'avance mon vieux. Merci aussi à Rachidi Assoumani, l'international monstre et à ballon. Merci à toi. Merci à bateau tout le monde. Gilles Fazolanong derrière la caméra. Soro fond la bise là vraiment bien. Nazabongona Ken Piana, Makizembe, Pito Palais. Bonjour déjà Ken Piana. Ouais, bonjour Kerit. Bonjour, na opé ça pas prophète Emmanuel Dodi, ba franchir surtout voilà na biso ba franchir. Vraiment na pesi bango bambote belé place bazali vraiment bambote na bango place ezu bango quoi. Voilà, boni évolution makambo ça évolue quand même. Non, évolution makambo nya surtout ezokende pepele vraiment nzambe azosunga makambo to ekende bien. Ah bon. Ken Piana Makizembe. Et là maintenant tous on a besoin sur la biso pembe, vérité. Pour na bi yo rappelle déjà ta vérité. Événement Wenge musique 4x4 tout terrain où ils ont le ça mokili partout à faire redémarrer monde. Événement dans l'ensemble déjà au moins tu changes comment? Bon, au moins koloba ke Wenge et ko redémarrer monde. Wana ezalaki faux slogan. Ezalaki slogan moko boye bayebaki ko exploiter te. Fala ki bazala na slogan mususu. Ko redémarrer monde. Ba redémarrer pe monde. Ko redémarrer monde. Na âge wana bokende ko redémarrer monde. Pourquoi pas? Ko redémarrer monde eza makambo ya ba inonce bi na bato bakoya peut-être sima ba inonce bi bano amike. Ozo comprendre ko redémarrer monde bino si bosali belé et si bonginda et si bosala ba album ya danger ba album oyo même sur le lobo kokasi ko bimisa ba album abongo te ba jibe ba bimisa ba TH ba wera ba biso ba kibusa pipa 4x4 sala ba album ya ba redémarrer déjà ba monde na ba 1986 84 88 ba 1990 ba redémarrer déjà monde na ba série wana ce qu'on entend bien on est avec la réconciliation déjà qu'on redémarrer monde la kisi que eza ba lukaki ba s'imposer na musique ya Congo ba côté na classement ya ba meilleur groupe nde wana ba ko redémarrer monde mais lelo batu moi aussi bo sala trop boza déjà ba meilleur boko redémarrer sur monde par rapport à quoi
donc wana ezalaki slogan moko boye ya marketing mpo na stade oyo mpe esali nango plein oyo bato basatanda ye nango te. Mpo na yo baredémarrer monde ou pas? Baredémarrer eloko te. Ah bon? Baredémarrer monde te. Tandis que bombarder des mondes. Monde à bateau bien mais bombarder des mondes. Bombarder par rapport à quoi? Par rapport à événement minene au bango basala, ba réussite totale au basala. Déjà ko sangana bango nyonso wana ba kokisi pas même 10% ya réussite. Il y a ba stade au bango moko ba beta personnel et là qui que ba redémarrer monde te mais ba bombarder monde. C'est que oh il fallait à la plus que ba oh ba beta. Mais oui, parce que les lorsqu'on que le kajibo tournier stade na yo plein o salaka na plein o bosel ya wengi ensemble. Alors so plein nga elekaki yango. Soko tuni wera plein na yo salaka na plein oyo. Abate plein nga ona salaka na ba héritier ba faire eleki oyo. Na ba Bill Clinton. Ah bon. De là que ba redémarrer monde te. Mais s'il faut ça la remarque sur spectacle, il y a lobby au juge qui ont comment. Spectacle ezalaki organisé pena bien te. Oh. Na sens que spectacle bato bazelelaki ba professionnel. Tout le monde peut vraiment spectacle na te parce que na sens nini. Wenge il fallait ba beta spectacle moko ya makasi oyo ko le quand même Zénith ji ba beta. Mais so tali à 100% ya elengi ya musique oyo ji ba bimisa na Zénith de Paris. Pas même 2% ya musique wana oyo ji ben piana. Na ba ale makaba ba bimisa na Zénith. Etika lobi matena ba titina. Ah bon. Mais so tali siko bango aussi faut critiquer moko. Présence ya Papa Chéri, idéologie naie depuis concert Ibanda qui ti esili au trouva qui en comment. Papa Chéri spectacle a se comporté vraiment 10 sur 10. Ah bon. A s'habiller très bien. A yembi très bien. A bini très bien. A se comporté très bien. Zalaki agité ni mabanga ebele ke baninga ba yemba ni ko la micro na mutu. De 5 sur 5, 10 sur 10. Voilà Papa Chéri. OK. Où est Ranson alors? Hein? Igwe de la Forêt, où est Ranson critique. Bien abiso wera moyen na analyser trop exact parce que na bazembo o ba yembaki ya wengi ensemble ye ayembi pena mingi te pona monaki première chanson a participer te na monika ba manda chante deuxième chanson pe wera participer te troisième chanson de vocal ya wera ezalaki de l'axi même wengi ensemble banzembo belé ba beta charge ya banzembo wana nyonso ezali na maboko ya Jibem Piana ba wera bazali ba intervenir bazali ba place amike na troisième chanson era intervenir lo na sepelaki public egangi mais un public egangi ba sepeli nde ba ki faut wera falaki wera azalaka na maîtrise ndenge public egangi mais continuité komaki mabanga nde lekaki siko ebele na continuité donc affaire mabanga wana si je comprends bien c'est wera Ranson nde azoki temps robwa ko ba mais oui mais salaki moi salité moi makasi. Ah bon. Est-ce que tu n'es pas Adolphe Dominguez? Non, viens avec ça Adolphe Dominguez, moi je juge exact parce que moi des autres côtés qui est bâti à un banzembo na voyage. Parce que tout le monde qui est raison banzembo na voyage. Président ouais Matisse c'est héritier. Héritier a eu jouer rôle oh il fallait pas jouer na banzembo. D'un côté on a comme Adolphe Dominguez a scellé ça qui ba idée na été oh a scellé là qui ba répétition. Donc il moyen à juger Adolphe exact parce que faut que ndo lukaye que est-ce que c'est là qui nzembo na yo ba intercaler héritier yo kota d'un côté wana na mona ki na ti conflit oh ba kabwana na wera na wenge ya maison mère neti conflit ngo eke ko se manifester na concert ya wenge ensemble donc bakande si la terre bakanda neti si la terre. Alors Blaise Boula s'il faut dire quelque chose sur ye non Blaise 5 sur 5 Blaise Boula 5 sur 5 a se comporté très bien tout le monde remarque qui moko c'est Blaise Boula. Ah bon voilà. Mais s'il faut tous asko clair ken piano mais là moi ce que a jugé Blaise Boula il faut ça l'effort parce que en plein au baninga bazalaki nango na stade ya za na ngote bange bato bazala bele Blaise Boula ingénieur c'est le bout mais en plein wana pena ça l'occasion. Ah bon mais n'évite présence et héritier c'est important d'après eux. Comment ta podium présence ya héritier ezalaki important mais pour nanga importance nango esengaki bapesa ye ba charme na ye moko parce que héritier na minute oyo aza na banzembo ezobeta grave falaki bamatise na moma ke tomatsaleki na biso héritier boyoka ye batikeli ye banzembo na ye ya banzembo oyo ezorenie mikolo elinga esala toujours bien
Donc, d'après Ken Piana, il fallait interpréter Bleu na ye moko. Non, il y a Wenge. Mais on est non, à Wenge. Les événements à Wenge. Mais ces événements à Wenge, ouais, Ramati si Sarah Solo, à Longoli, Alain Makaba Kita, Sarah Solo, il y a qui maman abandonne à tableau comme maison mère. Et déranger qui va? Et déranger à Makasi parce que comment beaucoup la professionnelle bongo Kita, bon si misali kili, à qui nous bête na événement monene bon. Donc pour nous, place où on a ouvert à Salé Mabé. Non, pour n'engagé, mais na mona ba commentaire ya batu ba sepeli na ngote que Alain Makaba ba longolé solo pour ba pesa Sarah Solo côté wana ike mabe. Ah bon. Absence ya Ferrego là na événement wana yo trouvant comment. Sokso gazala qui a apporté ni. Bon, ce gazala qui a apporté l'autre parce qu'il y a yemba te manda chanti yemo gazala qui déjà. Déjà manda chanti yemo gazala qui. Elle a apporté na l'autre. Non, mais le lot fait pas que Ferrego là dans le succès Ken Piana. Mais ce gazala succès, achara libane ya martyr ya yemo ko ke. Bodembele sera na ba via wenge, fallait acheter martyr. Il n'y a pas à martyr et ça va bien. Ah bon. Ouais. Ken Piana, maintenant on va événement wana ils ont un réussite total. Bah monsieur ba loba réussite total, monsieur ba bi réussite c'est vraiment total que yo s'il faut attaquer mon pandisang pour catalika mongo loba nini. Événement wenge réussite c'est total ou soit moi balaki nezali d'après eux. Réussite est total, ce concert est bandai 15h selon dengue ba prévenir qui bat. Ce concert est keti ko banda 21h. C'est là que c'est batum sous na butu wana msu bakota ki na ndenge ya tindika chaka likuto taka toton. Mais normalement elle est à 16h. Elle est à qui ba 15h de stade de Maraka concert bandé bandi papa ba ta ba lever le rideau. Té, et ça là bon côté spectacle à stade de Bandara. Papa, tu as une vidéo, si tu as une vidéo, je vais bêta, je vais amener un petit peu de moi. Oui, à côté de moi. Oui, oui. Confie à côté de moi. Papa, on va tout na moi. Concert à stade de 18h. Ce qui est spectacle qui est à 21h, c'est comme qui maman a confié, stade de vidéo, boya, boya secours, boya côté lango fele. Ken Piana Makizembe. Oui, bah tu vois bah sepela te. Mais bon ngana na posa ko batu ba sepela ba sepela te ngana posa ya ko loba vérité. Ngana ya wa pona vérité na munoko nanga na loba vérité. Je fallait abeta stade. So ya sali résultat o wenge sali na loba fallait échouer. Na ya na vérité. Ah. Tout ça na lisolo fallait pour pas mais na éviter. Premièrement na ngaki o expliquer biso. Tout monde parmi mes frères Noé Belé, parce qu'ils sont intéressés et puis ils travaillent en collaboration pour le projet. Pourquoi pas tout le monde peut Ken Piana na kati? Non, babiso ba inabiso kala. Oh, ba ini ba ninga te kara. Ba inabiso tellement to bimana maboko honorable Zakari ba basse. Ceux qui moko na bangwa wengi za na conflit na Zakari, alati sina ba petit Zakari tout. Tandis que biso to zalaki tout pour soutenir événement, ceux qui babiso to soutenaki. Des stades en plein à Kake. Le reste va checker na des stades tendaki. Mais oui, donc na minute popol donc oui manque tabo quoi. Donc il boit na force c'était ba dans les temps beaucoup. Parce que ceux qui boit chambanga mbanga na football l'action il mange à 12h 13h. Ah donc il y a bouton dans une dimanche. Mais il y a bouton déjà comme tricage pour boire quand na public qui bouton hein. Bouton comme conserve à Ipet. Mais air wana ba matin na. Bouton déjà to compter en côté parce que ta caméra tourner boy. Il mange à place ba tu ba tête au monde à te. Pose à mon et bimara plein. Et bimara plein pour na batox. Mais air wana Ken Piana. Comment t'as pas dit 21h. Yo. Et ça là qui est chèque total ba ta la te boya na nouté tondi na nouté boya na nouté tondi na nouté. C'est ça. Mais après concert to moni lobby mentor na yo o ya sala wa bimisa o Zakari baba c'est que ça sous vidéo pour critiquer événement pour ko seka ba frère na ye ba Azan a raison parce que ba era tel événement o ba événement ya sala ndenge stade de tonda plein na o ya zate ndenge libulo zaman zengele Azan a raison. Il y a plutôt. Voilà Ken Piana, je pense que le roi de Betty solo, il y a Martyr, il y a Clan Wenge. Fallait pour pas annoncer parce que comme une fiche comme ça circuler, il y a le 29 octobre dans le stade de Martyr. Na oyo moni na Clan Wenge.
nini okoki koloba po ekomela fali te po prévenir makambo yango avant remarque ekozala nini soit stratégie nini okoki kokopesa makambo oyo omoniki ekomeli kala wenge ya mabe po ekomela fali te tu peux dire quoi? Bon, nayebisa fali azala un peu prudent na sens que aluka te bato bamonaka fali abeti stade atiaki billet boye bato batondi bato bafuti ata la conjoncture ya lelo série bawewa babetaka bajibe bakofi bawewa ezalaka boye te na Kinshasa ke bawewa tambululu boye so omoni bawewa ekomi ebele boye seke nzala ekoti na mboka makasi bamatelo oyo ozoleka na balabala moto nyonso kosenga ezalaka te donc lelo totraverse moment moko très difficile stade okobetelaka bandeko na yo eza le seul cadeau oyo ozopesa bandeko na yo ya Kinshasa oyo bazwaka occasion ya komona yo te na baconcert VIP ya minene okende babeta ya ba $100 $30 $20 ya ba 5000 francs na bachak oyo eza makambo sepelisa population oyo elingaka yo eza occasion bamona mpe fali ya live ti kotaki na réseaux sociaux moko moto asombi 1 giga bapesi ye billet tobanda tactique wana déjà avant comme totikali na 3 mois 1 giga bapesi yo billet 1 giga bapesi yo billet mais baninga ezalaki 5000 ya piti non nga alobi boye kasi 5000 francs wana oyo baninga balukaki yango ememi concert 21h yango nga alobi boye fali alanda te ke bato bamona oyo asali boye nga nasala boye te ndeni motu mpo aya ntina stade eya volonté seke alingaka yo donc je pense fali soki asali stratégie wana ekosala biso bien en tout cas bavieux lison mbata basaya poli lumba RDC monde bajoel salambi bato baza ebele baolanda biso badel joko babu danger donc fali soki asali stratégie wana na 3 mois ndenge ezokende je pense opération na soki ebandi déjà kaka mwa oyo tokoti akosilisa déjà ngambo ya babillet ya stade mais yo okosenga bakangela biso pelouse wala to batika ngo ndenge ezalaki na concert ya wenge na temps ya fali ngai mpo na ngai na osenga fali pelouse wana ata ekobeba asola na basponsor ke bakobimisa mbongo mosusu ya bongisa pelouse te bafinika yango totamona dajo uti obeta na France kuna bafinika mpe na pelouse calme sans problème awa ngai na osenga pelouse ezala polele kosenga kaka bato nde oyo ya communication oyo bakoteka babillet basala nombre ya billet limité te bateka pena donc soki esenga bateka ta 300 000 billets bateka même 300 000 billets bakoteka parce que jour ya oya stade ekomaka jour yango bato mosusu baa na hôpital babela bato mosusu bakufaki déjà donc toteka ata 300 000 comme ça ata bato mosusu bazwa empêchement mosusu ya nini mais na 300 000 wana stade ezala rempli na kati ezala rempli libanda esala te donc na prix abordable batiaka na prix ya 1 giga kaka donc réseau moko ya télécommunication parce que ngana boyi fali akoma na ngambo ya babanda ozwa babillet bakenda suna batelemaka na bakoya baeglise ke bozwa billet yango eza nango fele bokabola banini boya kaka korenforce biso te yango nga alingi tokoya na libaku wana te ozomona olobi baconcert ebetaki ebele ezalaki kaka chaque iko ozomona kaka mo bo ezoyo apesa bato babillet ezalaki moko te nga olobi baconcert nde ezalaki ebele babillet ezalaka bwama fort na baba alobi Ken Piana mais n'habite différence nini to les gars na biso amena isenga fena zonga différence nini ezali entre concert et beta kilobi na o bango moko ba beta en fait concert à Jibin Piana to ya Weranson na o les gars le fait nazo lingana expliquer au clair na linga ko pesa ba VPT o te faut féliciter bango parce que stade oyo pe na moment lelo po etonda esala ba plan danger za moi passe na sens que conjoncture ya vite au vivre za passe tout ça na soma mba batembe te soki omoni lelo kaka tambolaka na Kinshasa kaka lata bien olongwe mbala moko na kombo mama bino na papa bino babota yo okomi mama président de la république babande belo président partout kabaka ata 2000 kabaka kabano kaka yo komi président obike Congo eza mboka moko elengi donc soki oza na kwe moko boya na mwa $100 ochange bafranc
yo po komi ozwati pe grade ki président de la République na yo patron ozo régner bato bazobelela yo président to lia te yo pe moi bisengo pe ya moi président côté leo na nzoto donc na senga na fali alanda na été que asala bato plaisir que atia prix moko boye parce que na minute to souffrir atia a facilité bato prix moko abordable ko facilité couche a facilité bato kaka sombi a coopérer sur deux sociétés société ya masanga na société ya communication 1 giga ba peso billet na biso wana kuté rumela te mais après fali et ko fongola banzela musu ba héritier pe ba ya ba annoncer stade ba faire école pe ba ya ba annoncer oui eza gravité ba héritier pe 600 nango soki abeti soki asali mwa marketing ya bien koton s'appelle stade des appels mabete d'ailleurs ça va encourager ba artiste onan ba oser te oui ba oser et a chance na bango ba bien affilé aussi mais oui ba Fabregas mais oui ah bon ba vie si quoi va ignorer te que totondi sinenge totondi sate mais il faut ko kende na adage moko boyke moment to betaka na moment lelo na mecho to na public va traverser conditions moko difficiles quand on s'installe dans les ma sécurité pour aller là oui oui tout le monde a écouté matanga pena ya gamba obe ucho le kana stade de tondateur voilà quel piano plutôt pas les maquisés mais je pense que doit hôtel la vision partout dans le monde Rachidi Assoumani Diogo l'international moi non pas petit na opé ma bela kitambo l'international Rachidi Assoumani Diogo Rachidi Assoumani c'est pas avec en équipe ni azana primo d'agosto siko en Angola placement là-bas il y a plutôt oh il y a plutôt tu es timide pour tu vas na ba maritou na ba na ba limbombe o mais limbombe pas peut-être kuna peut-être limbombe oui ah siko il y a plutôt voilà mais n'habiter mais bambote na eka courage maintenant besoin l'international équipe ya Angola akende liboso au ça bien merci beaucoup Angolais aussi c'est net trésor pour tout pam voilà quel plan a plutôt parler na habité arrivé à Koffi Olomide en Angola et lobisi batu tellement ébélé tu vois qu'il y a Laurent Sokoko a annoncé que concert faisons à la poto il y a une cause il y a rencontre na bango na Koffi Olomide na habité rencontre wana au monde comment quel plan non, ça a plaisir à trop. Il y a Laurent Sokoko, Bambo Tebele, Place Azali, il y a Laura, Malgré Enveloppe, Angoti Lelo, il y a Laura. Oh, n'a habité zone, mais la pour na nini, il y a la qui y a ben Mathieu Bochifa, nango Mathieu Bochipé. N'a habité ce gars, c'était moi si kuno bien nini enveloppe et nango umeli boy. Mathieu Boch zonga Kinshasa, ngipe kozonga te. Ah, Mathieu Boch. Yo kamina ya Laura Sokoko pour na enveloppe nanga seso ya te boy. Azolia bien. Ah, azolia bien. En tout cas, raconte un sali bien parce que bah signé contrat ya Laura Betsa Kofi na ba pays Bela Europe et sali bien moni lelo Kofi aza artiste photo félicitaka na age na wana ba occasion nyonso zo la ye akendaki na invitation président de la République azo occasion kuta pena ya Laurent Sokoko donc c'est bon déjà yo moniteur est-ce que aussi Mbakian piano pour ya Laurent Zara na mikili poto te baboke tunde baza kuna te simba monta déjà baboke tu ya Laurent Sokoko mais bakabona déjà tu es membre des ata bakabwani force wana muta pesa ka mbongo po baya ngulupa eza Laurent Sokoko da sa boyibam ah bon voilà mais yo elo roni aussi na ba diaspora ba Congolo ba fanda libanda mboka ba basala nini soit tout ça nini pour que musique na biso zonga na poto zonga ndenge zalaki avant ndenge bana ko sala ki ken piano kende ta monsieur événement ya fali pour pas ndeko songolo pakala ba diaspora basala comment pour que musique na biso zonga en forme non si te loba na façon nyoso ba okate parce que comme isko mikobetsa musique ka par force c'est tout bon mais oui tout le monde fallait pour pas tourner mais oui beta na epé to senga ngona ndenge tu baboya comme isko bo beta ka ndenge fallait beta na c'est tout c'est tout parce que ba combattant ato lobi nini ba okana na bango te parce que na sima kopa ngo pe Laurent Sokoko ayo bimisa kopa musu ezala na ses baliera na bango ah voilà il y a plutôt je pense que on a déjà vers la fin il y a une émission na biso na kope satambote Gilles Vazolan oui normalement Gilles Vazolando nga Vazolanzonga en tout cas caméraman au Kofi bengaki ya bina filé donc bambote na yo Vincent Toulouse pe bambote na yo donc to comme na so na suka nga nazo finga na nga wengete mais na lo ba vérité
conjoncture to wana ngo lelo soki ba vie ba sali ata nombre ba to wana il faut qu'on féliciter bango mais yo ba jijo apparemment nous a contre campagne ya wenge mais na ko ça la paix contre et ba lesaki ba journaliste ba mbongo po ba sala la promotion nga ba boya ngati alors kanda wana tolo oh mais ba boyi yo ne événement yo il faut ça contre nga na contre penana za pour nga na besoin concert wana kende ka bongo beta ma 21h parce que ti 21h laksi ke libaya o to tiela ki bino ke na moi batu ba tonda te ba tondi te peut-être mais mi bino ti 21h to réussir bino to réussir da idelo bele simbi jour fallait jour confier au stade de Martyr confier au beta 13h oh mais la beta kala nga beta kala de son stade que ça la on a boutu tout le monde papa Gentini Kobila à ça stade mais 15h bandi 17h ici li boké 21h c'est que mode de tout ça ba été comme ya ko luka ben il a fallu aux na moi pas comprendre il a fallu aux abena na moi il a fallu aux na moi au moni biso to a besoin ya lobela bateau ba sala musala bien ozina tu fais na so ko fiolo mi débat mais c'est autre chose tela Ronaldinho ake Angola na Koffi Olomide ake okuta na Laurent Sokoko mbote ya papa mpesi Ronaldinho akabele 10 000 saba ken piana mbote ya papa $10,000 akabele $10,000 na aéroport ba image ezali $10,000 donc là c'est que Koffi Olomide aza vraiment na entreprise où ils ont fonctionné Blanc n'a pas humilité Blanc n'a pas humilité mutuka ya sir malgré ko fa bengisi Mosaka ya na réunion ba papa mais est-ce que Mosaka okende ken pela idée wala nanu ya robengisa ba parents et ça place ba exiger ka papa maman te mais papa ça place moi na zo sala fa kenda za réunion akifa kende réunion akuta na Koffi parce que Koffi alinga sombela Blana anga sombela ba musicien na ye ba parcelle na eloko mo Koffi azo sala ya mabe moi négligence et côté trop côté Umba ah ok parce que Ronaldinho ayeka lelo bon même voyage ndeko na biso Blana pe pour passer pas on est de bina retard passeport sikoyo Umba bozo pousser alongwa ou bien zala kaka soki nga azalaki wera ou bien JB na nga na ibomba na minecho oh oui oyo pesi soki nga JB ou bien wera Umba pena na nga na bende na minute mais Umba azora de mutuka série ba to pesa ba misa quartier la te ba tika yo mutuka l'équipe auto na lengité Prince Bakala moni poto libosa Umba Prince Bakala komi mabundi Prince Bakala komi mabundi killer solo ya sous-vêtement sili pour akope sukana ma calcaire soteli sous-vêtement killer alata ka va kende poto oloba on condition nganda pesa killer alata ba sous-vêtement ça yo au moins sous-vêtement mutu ndenge nini ke alala kuna na mofleri ya bati baba sukola ba changer bilamba mais là bitu ken pena na moni frère na wa sali revendication frère no gabana ba c'est contre Zakari baba baso abi Zakaraza jaloux pour événement simbi yango ye aina TV roloba oya lobi ba gabana zaka massa la PC bambote ngana akota so ba bêtise ne yana te wana etali pena etali na wana etali pena gabana sala na mamba ça ba guerre à Zakari désormais quel ça m'a goûté à boyo côté guerre à Zakari na ko sala guerre na n'importe qui te quand même gabana zo luka succès na ye abo gabana pano azo peser te ata mukete ngana asona na wenge bo gabana pese pana ngana asona na wenge epe azo sona no honorable Zakari va niveau te ah bon ngana asona na wenge mobile mais s'il faut passer conseil ko lobani en tant que frère na yo matendo lobi wana ana po na ota zo pese Zakari azavie na ye soki ya Monica ka ifasa la guerre ya manquer Zakle etalie ah bon wana azavie na ye avie asala ka bulo moko na vie wana soki azofinga ye mpona kosepelisa bamusicien eza perte ya temps nga na kofinga Serge Kaembe te mpona sepelisa mosu fali ozoka mpa eke nafandi boye naofinga Serge Kaembe mpona sepelisa fali na osala yango te nakofinga nde soti baprince bakali bato ya génération nanga peut-être bafi wana baa baobati baicone eza bamalédiction obende la carrière non malédiction nga na répondre gabana te eza ba propos na ye asala ndenge alingi ah bon na contre ye te aza masa so te kuta te osola bien makambo to asala etali kaka ye voilà
quel piana bato tout balande biso ba retenir nini na émission lelo? Non, bato tout balande biso vraiment ba retenir kaka eza makambo ya musique. Ceux qui m'ont s'intéressé na peut-être yo pas s'intéresser na été biso wenge ba s'intéresser na biso te. Yo contre campagne. Mais contre campagne te ngapena boya na ko s'intéresser na makambo na bango. Kutu bino bo mona kanga. Bongo Mosaka tanyo so ya sala wenge promotion ya stade. Aswana na ega na bat. Eza Mosaka eza Sankara basala promotion ya wenge te. Baswani ka na batu ti jour événement. Mais batu wana mibale Mosaka na Sankara. Hôtel asiko air fallait banda propagande. Bango siko bakoya sikoyo. Mais yo ko ya wenge eza normal eza réciproque. Bakoya contre te. Bango baza pena batu ya fali. Abaya c'est la fali promotion. Mais loko siko esala mabe po faki mo soutenir pe ba vie na bino wenge. Botikeli Roger Ngandu charge tout. Et boye pas fali ko sala promotion. Soyez les bienvenus, tu as besoin parce que tu as besoin de recette. Mais Babi Mosaka, fallait payer des sandales, na $500. Après ça, $5,000. $5,000. Na 17 sandales. Donc c'est que c'est solo. Yo mete $5,000. les problèmes pas. $5,000 na 17 sandales. Vous créez les problèmes t'es pas JB piano. Après ça, il y a mbongo, il y a lukanda, il y a foutre là, il y a bien. Ah ok. Place de place à foutre les bien. Les bien te. Ya lupango ba te belé. Parce que ba expliquer qu'il fallait que à foutre là. Na lupango côté ya musicien soliste na moko afanda la côté lupango na bango za fallait ce lupango wana yebi bien. Côté bazaka lorsque fallait lupango wana yebi bien. Ayebi keza lupango ya bato ebele po ya koli na quartier wana. Quartier na bango. Ayebi mapango anyo so bia abi Mosaka komba yo na kombo za nango ke futela na lupango wana bato baza ebele bongo. Et ça va bien na niveau na parce après ça sous bongo aluka sous parler musu. Donc fallait c'est aza muninga malamu pa Mosaka. Azande patron, ande patron. Aboyi amona Mosaka sufara boy. Apesi mbongo po aza patron, po place ya salaka. Peut-être ça on a BCBG. Ah, eza compagnie munene. Papa tika papa. Oh, tika papa. Kuna Roger Ngandu ndaza considérer papa. Ah, eza compagnie munene leader ana mbongo mais considération nyonso kende pas Roger Ngandu. Ah bon. Tika to fan. Voilà, Ken Piana, mot de la fin et puis bah salutation à bateau tout va disposer qui top. Non, on appelle si bateau nyonso tumbote. Na soki nanga wana merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à Dada Ulungu na Suisse pour la bien raé maman sociale. Merci aussi à Warion Suprême à Rolanda Bisso Siko. Merci aussi à mon vieux Chico Moucheni et puis aussi à Kalo Boutique Pomba ya Swag de charge Yambo Kamolati ici à Congo. Oscar Maritou, millionnaire en kilote, Rachidi Assoumani, monstre, l'international. Merci aussi à Molatisi, Mikolo Narobenge Molatisi, Gogan, il y a vraiment un place aux alliés. Merci aussi à Bateau Balingarabiso. Merci aussi à Gilles Vazolandon derrière la caméra, équipe technique, Mobimba, la voix du peuple. Merci à Bateau Balingarabiso. Vous continuez toujours à faire confiance et ça là vraiment bien. Merci à Parousia et Sayo. Merci aussi à Daryl Biwantesa. Merci vraiment. Nabato tout Balingarabiso Toku 52 Milambo et puis aussi à Jason Makassi la de Bundes sans oublier à mon ami Megra Mangwana les banquiers et puis aussi à Pistis Lubalama. Merci. Vraiment Nabato tout Balingarabiso bateau va soutenir Arabiso de près de loin. Merci. Dans la voix du peuple Mobimba. Merci Nabino tout le monde bongo au prochain numéro.